Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, les abonnés de Demeure officielle, soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé ce matin. Mboua Asumboua Moto Ezokopela. La guerre est déclarée. En tout cas, Mindou Kinyon César à côté. Alors, tenez-vous prêts parce que les excuses et Gozala, les choses, les baobas aussi vont tomber. Les têtes aussi, ce baobas a pris denté. Et que, parce que cette fois-ci, nous allons rien laisser. Il est temps que le Congolais, Makambo yo balingaka mingi, il est temps que tout le monde a se mettre en place. Il est temps que tout le monde, aujourd'hui, aye bakope sa moninga na ye respect, parce que le respect wana ezalaka réciproque. Nous devons beaucoup, alors je dis beaucoup, à cette maman, la mère des opprimés, celle qui a été hier notre première dame, na histoire ya Congo, Congo et Kokufaka, cette dame restera na kati ya ba anal, ya histoire ya Congo, bana na biso bakotanga ye, bakoko na biso bakotanga ye. Elle s'appelle la distinguée Madame Marie Olive Lembe, notre maman. En tout cas, maman, biso toza ba défenseur na yo, biso toza batu oyo respecter depuis aux alana bokonziti na seconde oyo, nous continuons toujours à vous respecter ya kopé sa yo honneur. Nous sommes pas des flatteurs oyo baye et pas na yo ba flatter yo mama ni mama après na kulisto bazongi batindi batu na bango ba kende ko finga yo ko exposer yo babiloko on azo disposer awa eza babiloko ya mois de mars 2023. Na mois de mars 2023, ce qui s'est passé entre les anges adorables de Madame Sila, Oyo, que je cite ici les noms, les Abakouk, na Kombo, na titre personnel, Oyezali Mida, Oyo Azali parmi les anges adorables. Il y a une comédienne, une grande comédienne, il faut qu'on se le dise, Yambo Kanabiso, na reconnaître Yango, pe na reconnaître Kayango, na Kombo ya Maman Sila, ces anges adorables, au mois de mars, Makambouba Sala, Maman Olive. Ils ont insulté cette maman sérieusement. Et Totikala Koyoka Ninzinzi a Kosola te. Naebi Mutoyo a Kosola pour Makambo, Ezalaki Nga, Ezalaki Saratola, Ezalaki Maman Top Wato, Ezalaki Ndekonabiso Barcelone. La même année, j'allais dire, na 2023 wana, au mois de novembre, Madame Sila qui avait dit, on ne gère pas le fan. Na moko ya ba émission ya ndeko na ngai Vincent. Na même année, mars, novembre, combien de mois? Juste na bekar ya ba mois. On était surpris de voir, on était surpris d'apprendre, on était surpris ya koyoka na mato inabiso que Maman Sila reconnaissait Mida et Mamou International pour natanga bandeko nanga mususu o bazana ki sasate. Et puis apesi bango merci. Apesi bango merci. Le merci au maman apesi bango. Ezali par rapport à musala oyo basale la kaye, par rapport à musala oyo basale la kiye, ou bien par rapport à oyo bazo ko apporter pembeni na ye. Sur cette émission vous serez fixés. Alors prenez le makayabou, prenez le coca, en tout cas eko et débino pour vous à la l'aise, bon lia bien, bon la bien, bon mais la bien. Parce qu'il y a des choses ici, trop c'est trop. J'apprends beaucoup de personnes, bazo benga belle vie ingrate. L'ingratitude, il y a belle vie et zani donc. Il faut que belle vie se laisse être insultée. Beaucoup de makambo ebele awa na émission oyo avec Tadi Ngalapa invité na biso et kozala maman de mère. Mais au-delà de tout, au lieu de chercher des cabales, des cérémonies, au lieu que luka batuba côté la bino, cherchez même un moyen. Il y a quoi apprendre comment écrire un film, comment concevoir une idée, comment servir la nation congolaise. Ça sera quelque chose de bien. Le respect na Maman Olive. Ce sont des choses sensibles.
namona Vincent koya ko telemela biloko te, namona comédien moko koya ko telemela ngote à part Mama Top na Naomi Barcelone. Mais biso to telemela ngo preuve et to telemela biloko yo Vincent abenga Saratola yaka to sala émission par rapport à sujet boye boye émission neza et pas à Vincent. Ce qui veut dire les communicateurs de Belleville, bazali bato jusqu'au jour d'aujourd'hui, bazo respecter maman Olive, pe baotikala kata ko respecter cette maman pour azo mériter ebele. Nous avons un film na kombo ya mariage civil aux ali disponible na Belleville télévision. En tout cas, pour comprendre annonce nanga, il fallait à la même à 6 minutes mais na souki sangwa pour makambo yo lobeze belé. Munoko se fongwami. Ouais, biso avant to loba, on prend le temps d'analyser tozui ba éléments nyonso pour to ya ko loba bien parce que ça c'est la télé. Et ça va vie na biso, et ça va profession na biso, et ça va avenir na biso. Il y a un film na combo, il y a mariage civil, où est disponible na Belleville télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Ah ouais, non tu l'as bino extrait, il y a un film mais avant na banda, je dirais un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne ce matin. Je vois Credo, je vois Christian, je vois Georges, Miss Do, la maquilleuse, et puis l'émission Ezali assistée par mon confrère Jefté. Un grand merci à maman Bijou Ketani, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, un grand merci à maman Deborah Lubanda, un grand merci à toi Katez, un grand merci à toi Aurélie Mafouka, un grand merci à maman Émilie Setimainga, un grand merci à toute la famille Libota, un grand merci à maman Maman Diasonama, un grand merci à Bertin Kondembongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Un grand merci à Congolais Nyonso, un grand merci pour notre soutien à Bino. Sikoyo, yo place aux A, place aux Fandi, sala t-shirt. Comment je suis Bellevue? Je suis Bellevue. Donc c'est-à-dire, mi lobé la place aux A nanda que je suis Bellevue, boyo kagou. Donc c'est-à-dire boyo kagou. Vous avez pensé humilier Bellevue en utilisant ba moyen oyo ezali mabe na ba procédure ya mabe bozo ko kanisa tete bozo ko réfléchir pour aller détruire cette femme peut-être pe nzambe akotombola mutu mobo aye pour ça la makambo donc elongo bani boyo ka goût. Suivons d'abord l'extrait de notre film mariage civil et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Moi si na yo asengi mariage religieuse yo boy moi ça sengi yo boy yo zoka please mettre avocat leki na ngameka na ko réfléchir tammi so ta mono yo ben wo ta tino wo ngalo la maman que masturbe la tête de Bellevue retirez pas pour retirer nos paroles bêtise on a so pizza kayo à chaque fois que ngana za maman na za la camarade na place mastibe yo sanina maman c'est parce que tu es habitué à koleka papa lelo boti ngai na papa mususu boti Presley na papa mususu maman on est là pour ça tika ngai yo yebi nzambe te nzambe maka beaucoup tamis no motasika tiba boyelo ya mistatu ya mine ya na biso ka charge ya ba enfant bata problème boyeli ko eloko moko yebaka awa isate à part kotia maquillage kolata baba oyo li kolata kotia baba kabelo na yo ovai na chambre kozaka dikote internet kaka donc ngande na bota ki bongo na kokaso ko zo mobali te siko lokwa na suye funa batela donc moi c'est soit boti c'est fini samedi oyo présentation samedi oyo bapesi biloko intime samedi oyo bake commune basali civil samedi oyo basali mamakwa nini te yango te na oluka mama commune Belleville azana bana bota tata bani bali oui mais etali bino na nini oh monsieur s'il te plaît
yo lobi basekaki yo mpona biso to basekaka mpona biso biso mpe basekaka biso mpona yo oyebi kenga soki ezali mama mabe nde na wanga na bino mbala yoki te kasi tu sali ki ba mariage civil parce que ça a besoin à se protéger kasi yo nga mpe naomona na ye bilo ya Sikoza mabe. ya mabe te ça m'a bête ça beau chez le chez Sikoyoka yo muna mabe te po wanga balande kono te. olobi ebongo soda akoluka basala libala ya leta o mikanda wana bon ça me soit maman Gesho tout ça les filles sont faire avoir au pas de ni va porter plainte parce que Vas-y, moi je te donne l'autorisation va le faire mais je ne connais même pas mon père maman je peux aller n'apporter aux plaintes au laxanga papa nanga Tuna musala sala kera matetana. Na umena pia sanga mu. Obaenga awawa. Okamwa. Voilà, avant, on appelle ça Madame de Mer Maloba. On a ici, j'ai mes deux confrères au Baouti fraîchement de l'Europe. Il s'agit de Monsieur Aïdor qui est là avec moi. Et puis mon jeune frère, Tonto Bev. En tout cas, je suis très heureux de vous voir en bonne santé aujourd'hui. Il y a ce qui m'a quand même ébélé sur Bango. En tout cas, tenez-vous prêts. Hein? Après ici, on va faire face à Bango Balé. Il fallait Bakima. Il paraît que Bachaki Bango un avion, na Makasi. Aujourd'hui, vous allez comprendre Nyon Swana. Je suis na Bango Awa. En tout cas, tenez-vous prêts. Mutoki Mate, guerre bena et bandi siko. Na Bango, Nanga, na Batu Nyonso. Na déclaré guerre. Madame de Mer, bonjour. Bonjour, t'as dit Ngalapa. Vous dites problématique Makasi. Non, problématique, c'est ça qui a boulot, maman. En tout cas, salutations à toutes les mamans et à tous les papas de famille Liboto Bobenga qui sont sans arrêt attachés de face aux Olobelo Oté. Oui, que Belgique, candidat patron à la poutine de l'écriture, géré par des managers, par toute une équipe. Donc, on va dépendre de Bango avant de communiquer sur quoi que ce soit. Très bien. Mais si une semaine, on a servi. C'est-à-dire 7 jours sur 7. Anytime, à n'importe quel moment, parce qu'il faudrait tout éclairer l'opinion, parce que le côté où met les mingi et le côté où met la makasi bongoté, va se victimiser trop, si batu musu mabe, donc mabe à makasi zaro sale ma bomba. Alors lélo, on va communiquer sur ça. Mais également, merci à manager Nepso, le King Akam Mobutu. Également, bon retour à Bokwala Prod, à Edor Bokwala. Est-ce que Azana Dab à côté d'Ab na kabola aina mumbaya ouais peut-être ça aussi peut-être on a d'autres compréhensions là ba ami balé na kati donc maman malienne faut ba comment sponsor na Bokwala faut pibe dans les kuna donc mambo soleze belé donc tout à l'heure to ça la face na bango pena banquette ba kenda ko luka oyo oui, tu as besoin d'un problème. Toi, tu as besoin tout à l'heure, tout le monde est prison. Mais bon, il y a prison, Mikolote, grâce présidentielle et les canons. Pour Mikolo, il y a un secret. Moi, tu as le bachelor congolais qui est déjà de retour sur Kinshasa. Ce que tu as tout dans Mumbai. Yo, Tikali, on a Aïdo. Et kunda tout. Donc même à moko benez à la rananu pour les alagazala. Ah elongwate et maintenir la place non. Donc voilà, mbote bino tout dans nono ela madinga madi love la grande sœur d'amour et aussi péchant à Black Line yana biso dina na mavinga. Bozé belé bolinga abso mingi gesho ingange tonton spawn. Topé mbote na pesi bino tout mbote surtout le général de leur général Kaba Keli Charleston.
Merci beaucoup à la réalisation de cette émission. Nous voyons M. Christian qui est là-bas. En tout cas, Nzambe Apeso Maël, bien que le DT est arrivé aujourd'hui largement en retard. Hein. Sur 9 émissions, au deuxième émission à journée, on à minuit. Ah ouais, c'est ça. Il faut qu'elle appelle déjà sa femme à préparer déjà à manger. Bon, voilà, c'est très bien. Mais je n'ai pas problème, mais belé, mais sous ba uto zonga ba bokwala on a ba bef to il faut peut-être ba dossier na bango ba tiki to ba na bango. Tu peux même baza capable ya ko tchatcha ba mituka na mai. Bazongi boye po ba luka moi comment faire pour nous dédouaner yango. Bon, tokoye bakaka après 3 mois awa, tokoye ba na biso nyonso. Voilà, madame Demer. Tokoye ba dans 3 mois. Ouais, dans 3 mois. Ah ba noti na ba photo à test en grosse. Na ebisio te do ba résultat bev résultat bima sikote, Aïdor sikote, Valdi sikote ebima après 3 mois awa. Bon, revenons ici, madame Demer. Comment oui, va madame Belvie? Belvie Kandi se porte très bien par la grâce de Dieu. Elle va bien, toujours en plein tournage dans ses nombreuses productions. Boebi Tozaki na choix parental et Sili, Toki na mariage civil. Et il y a film M. Romapé Kalaming Teza Diana Labo. Alors là, toujours travailler sur un... Enfin, aussi si même tournage à un nouveau film pour semaine, à partir de demain, mardi, déjà te produire. N'est d'ab production, il me semble 11 émissions à produire la journée. Kuna Pezarana va filmer, il y a retourné, ils ont raté. Mais tout va bien chez Bella Production, na Candy Star Prod. Le soit bien. Les gens se disaient, Madame Webele, Batouba Bengi, en tout cas, tout le monde pouvait parler. Je remercie ici l'équipe Mobimba, il y a communication, il y a Maman, Bellevue, qui est gérée par Madame Otozanaye. En tout cas, na 2 jours jusque-là, Makayabou, teka managisha sana degré moko ba tension ezoko mata ba koka et komi pena ezoteka manandenge donc elongo bani nata oyo maman Bellevue morale nae ezali boni parce que il faut qu'on se le dise internet depuis il y a 5 ans passés il y a que yé mais mikolo to moni ndeti et que komi trop grave ndenge de zaki libosote moral na ye ezandeni est-ce que azoko se tenir vraiment face à la situation nyonso na lobana bino il y en a 3 personnalités au bara le plus attaqué na la culture amboka na biso to ba na fali la musique profane surtout na musique gospel to na pasteur Michael Ambai surtout na cinéma Bellevue donc bon misat bande ba star ya ba matière bato ba lesa internet ya osakanati bandeko bazao la pona oyeba soki akoko signaler image na été na combonité au fait erreur au ba bateza que plus tu tapes le nom de quelqu'un dans les titres plus la personne au fait Google YouTube a dit que c'est le nom le plus recherché oui au monde c'est-à-dire au rendre viral d'une certaine manière et plus tu beau tia photo na bozo rendre épais viral très bien so va à protéger ka photo ne lelo yemo pas mi bomi parce que nous comment bo chaîne moi à l'international est décidé le belé oyé baté vous comprendre ah oui. Et également ba chaîne est belé ne sabino na lobara Bellevue aida ba personne démunie ba nécessiteux etc mais ça ba msou ba analyste n'était pour ba échapper na regard na ay ba bangote yangwana a permettre ba tira na miniature pour belé ba finga wana ba ande ba nécessiteux baba personne il faut pas vivre na moi moké c'est dit le roi so va aller dans Félina to va na ndako amizula ngwa ta bongo très bien fali pas na ba nécessité na yo allié saka OK basé belé le roi ba promo mais belé na kota na tanga msusu na ni te kotanga te mo kaza na pays mo boy tu c'est belé ba nécessité donc ba vivre attendre au tir tabat na miniature et ça là bango bien voilà. Donc voilà mais sinon moral à Bellevue ils a très bien parce que moral ni na musala très bien ba famille bota ngai na attaché de presse na bino ce que bokali si so botine nga lien non yamba ngote il faut ka botine la yé directement comment te so botine na mutuli otindi lien ya bien te ba finge après commis s'il te plaît ko réagir te otine ngo yemo Bellevue o bazo finga après o komele s'il te plaît maman ko réagir te ko yebisa pi ba demeure ba lobelo te non tinde la demeure très bien tinde la ta dinga la pa tinde la biso comme ça biso soto otinde tonton moun dirba otinde li bato ebi que tant ba yambi en information e comment poso otinde li bango ato tinde la sarato la ato tinde la yams ato tinde ki prince obi que e comment ato tinde li covo d'or so bi
Bon, un message comme c'est en demeure et au komelanga. Botindeli Sylvie et Seka, botindeli Marina là-bas. C'est-à-dire botindeli bateau baza proche à Bellevue mais directement Bellevue te bo protéger yépé. Parce que bateau mususu physique boyé. En fait sa image il y a t'es que Elo Kwango est choqué. Est choqué oui. Mais oui. quand même oui, le ressenti n'a été à l'intérieur. On ne peut pas lire. Ce n'est que Dieu qui son intérieur, oui. Les cœurs et les reins. Voyez un peu. Mais les camots salamite. Très bien. Voilà. Dans l'ère actuelle, nakanisi aux alliés sans information, parce que tu es vraiment nakati il y a YouTube. Il y a mon pépémon et Zokoleka sur ce qui concerne Maman Olive. Les communicateurs de Madame Bellevue, bazofinga Maman Olive. Oyo bisonyo so tolandi na baetando ike ao. Je suis avec celle au Achapotaka, oyo a dirigé la communication, il y a Maman Bellevue aussi marketing naie sur les réseaux sociaux, na ba plateforme nyonso oyo donc ça la promotion. Maman Demer, au cours de la lecture nini na l'ère actuelle oyo, on vous accuse tous d'être des ingrats, vous avez manqué Maman Olive respect. Au fait, le gens oyo ba meme libiso makamwana, ce sont les abakouk oyo bazali ba communicateurs, il y a Madame Sila. Déjà les kambo bandi wana. Banani oyo ba yena les kambo wana na réseaux sociaux. Omoni Internet, on a un objectif moro X ou Y. Très bien. Il est vrai que les réseaux sociaux sont à la base business. Il faut aussi la kingi. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est comme très dangereux. Oui, très dangereux, oui. Moi, je suis très à l'aise dans la tête haute parce que je sais que tu es dans l'état de samba. Pour la vidéo, Eza. Eza. Na sa mutali boso ba accusa. Na ofinga bato. Si le long takata 30 secondes d'insulte nanga à la raté. De mon honnêteté. Batu bakata akara de mais ko finga ezaka ben gir boete. Eza na manière ya lobate. Ko finga eza ko finga. Ko finga eza ko finga. Manière nanga ya loba yo ko juger ngo lo insulte. Et puis yo za ka responsable ya ba compréhension ba tout. Nga na responsable de compréhension na ote. Soki yo na compréhension no bongoli maloba nanga mafinga po choquer mingi. Est-ce que nga na fingi? Juridiquement parlant, est-ce que nga na fingi? Non 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 non. Déjà Maman Olive bobenge maman, allez après to fingi maman mobo. Maman mokoboye. Impossible. Avant que toi ça na nous Maman Olive ex première dame. To tient on a rano ya ba maman. C'est-à-dire un jour to lali to lamu ki to ando finga maman moko boye. To longoli no prolo azena on a mboka. Déjà bilo abongo to sala raté. Moi personnellement et je ne vois même pas qui de l'équipe ou que à la communication ya bela à cause se permettre luxe wana. Très bien. Il y a quoi attaquer Maman Olive, quoi insulter. Comment on s'est posé les questions sur Maman Olive à cause de l'attitude nous les cas tout autour ya mère. Ah oui. Ah oui. Ngai combien de fois na bémission na belela na loba. Basomo na mambo zo lekate. Batu ya sila. Basali combien de missions qu'on touché la dignité à Maman Olive. Moi, je fais partie des personnes qui ont dit du bien de Maman Olive, pas parce que seulement j'ai vécu ça, parce que les seules informations que j'ai dans Maman Olive, c'est côté social, côté ex-première dame. Nous avons Maman Olive. Mais dans les peu où on a na salila yango bémission. Bémission, oui. Mais un individu se permet de venir dire sur les réseaux sociaux que bah communicateur, il y a Maman, il y a Bellevue, bah fini Maman Olivier pour la raison. Parce que même si aujourd'hui Bellevue ne travaille pas avec Maman Olive, il n'existe aucune raison valable de ça que qui que ce soit s'en prenne à elle. Parce que relation totisa, il y a ça pour la mbongo. Très bien. Même conseil au bateau à ça va profiter à nango. Au bénéficier nango. Et même yo peut quelque part. Et ça les peut belé na vie. Conseil cause à la coutu, n'avantage bien na vie no kolega mbongo bakabelio. Très bien.
Ah oui. Hein. Alors pour tout et n'importe quoi, il n'y a aucune raison où un seul communicateur de Bellevue afin de quitter manquer maman en respect. Pour l'intérêt nini. Pour la raison nini. Pour l'intérêt nini. Très pour bien. l'objectif nini. Pour la makamou nini. Très bien. Motivation dans les années. Les années. Tout dans la communauté mobo oyo. Les intentions machiavéliques de certaines personnes, bah comment on l'a bah côté bah tout sous. Biso vanda, non beto ma soit bah départ et bah mambo belé. À une certaine période, tu vanda botoki, maman li va sala kuni na ba comédien. Maman li va lesbienne abimana ba fille wana nyo. Nyonso ya ba comédienne, oui. Ba sila ba belle vie ba tout ba fingama. Comment est-ce que les gens peuvent se permettre ça? Maman Olive a salaka trafic ya ba organe. Maman Olive a sala trafic à ba organe. Comment est-ce que les gens peuvent se permettre ça? Totike leki. Tolali tolamuki jomo botomoni sila a signalé chaîne ya fimo afingaka. Parce que ba fingaki ya mingi tant ba yo binisa li solo ke ya bimana madilu. Les solo ya madilu nde pona madilu. Très bien. Ayo signalé ba chaîne na bango. Après, bim, ba fingi tout, ba comment soutenir Sila. Bo finga bo soutenir Sila, bo finga bo soutenir Sila. Ba créer quand na bango mo boy. Non se rappeler si j'ai bonne mémoire que période dango ngai na tika ko ba ma musique profane, ma musique ba fali tout ça na comment na plus ma jab gospel plus ma théâtre. Le quoi nga bien déjà na Bellevue à la base. Na travers déjà naie et puis en dehors de ça non ça analyse le sujet d'actualité tout va créer peu bloc na ba moment va créer ba prosi là mais comment quoi attaquer ba comédien tout ba fingi ba tout nyonso na théâtre ba bimisaka ba vie privée ya ba comédien ba commencer lango chantage ba voice ya ba groupe ba matanga ya ba comédien ba ngonde ba bimisaka bango ne bakoma balobeli ya Sila au point balata même bilamba ya Sila na nzoto bon c'est les publicités ya ba jogging soki ya ba training ba créer dérapage moko impossible na internet tola muka Vincent Chiluiz ya yambi Sila na plateau Sila batu na oso bakekuna des mères pas y à répondre wananga Sila répondra ba géraka ba fan te banda Sila bimisaka phrase wana na monorone dérapage au mata volume niveau bayeli biso sango wana ba fingi Sila ba fingi ya Sila lelo to loba yango clairement remercier bango ba remercier aka muto a rendre au service oui ba remercier aka muto yo na bosa bozo sala eloko yo oza na conscience oui ozo reconnaître aussi mutu oyo asala makambo zo ke na sens ya ba valeur na yo te to mona une note afali oui tango bimaki awa makambo ezo correspondre na ba valeur na ngati fallait ko vanda ta pesi bato ana merci jamais Sila to vandi sangoye mama Olive bengani Bellevue na kingakati mama Olive avant kutu mona absence ya Bellevue na ba voyage to banada ko yoka yango mama Olive bengani Bellevue mama Olive bengani Bellevue tant mama Olive bengani Bellevue bimi voyage à Dubaï preuve yango yo mama Olive bengani Bellevue célébration et salama na internet ata ba mbotama na bango ba fêter yango bongo te mabala na bango ba sepela na ngo bongo te batu ba sepela batu ba sepela na kati ya kosepela babimisa image ya mwasi moko o mwasi okuta aza na mama Olive aza mwasi ya papa tela sa preuve yango yo aza esuna kinga kati te babengani etala bamemi bato mama Olive alongoli mbuma mabe bayembela Bellevue olobaki mpona esika yango communauté komi koloba rôle nini mama Olive azo jouer na ba comédien. C'est par là que communauté et que tirer vraiment attention na makambo. Ba me comprendre exactement ezalakani. Bazo ko humilier batu, bazo seka batu, bazo finga batu. Batu baza na Dubaï bazo tindela bango ba vidéo. Bazo tindela bango élément pour que bango ba relayer kana ba émission na bango pour que ba cholaka bato batika na Kinshasa. Bato batika na Kinshasa. Ya Gabi. Attention c'est bon.
Ote, asaki chita attention. Humiliation ya mafinga ya niveau wana. Bato amote amokuse. Na ba réseaux sociaux excusez. Babandi kotomboka. Mais finalement maman Olive ko panza ba comédien to nini. Or biso to ebike maman Olive azaki wana comédien akufi. Aye. Comédien beli asungi. Comédien zobala asungi. Très bien. Comédien a eu problème asungi. Chaque fin d'année azope sa comédien opportunité à fêter na famille na ye. Très bien. Malgré batbande komona kochole wona biloko ni azope sa bino bokeba tout ça mais quand même maman Olive le faisait de tout son cœur. Mais est-ce que ba acte azoposé il faut diviser batou. On peut maintenant subir une humiliation à Boé. Non, période où on a Bellevue à Fingama. Bellevue à Fingama et à Kosaranati. Bah, imagine où tu à Dubaï, ils ont acquis. Bah, si ici Dubaï, ils ont assis la maman qui est dans Nigeria. Oh, bah, ils ont problème dans Gomez et tout ça. Oh, bah, Benga Gomez a beau répondre. Gomez, tout tient au pembeni. Tu kangi parenthèse, tu kanga. Puis on a rapporté na sur Ah oui. To lala to la muka maman Olive a ABC Bellevue. Benga bandeko ozo kende Lubumbashi. A bengi bandeko ozo mona ba Teresia bazo leka na be mission après Lubumbashi. Ozo mona ba garçon wa jouaka sentinelle mingi boy bazo leka na be mission. Mais il faut que il faut que propos batenaki. Présence ya Bellevue na Lubumbashi tadi ngalapa et dérangea au point où maman Olive ya ko finga, c'est-à-dire ba finga est lesbienne, ba finga déjà vendeuse d'organes. Parce que maman Olive ya ko finga ma bien wana. Na batu ya nani? Batu asila. Batu ba soutenir asila. Les anges adorables. Même na Lubumbashi, elle faisait ça. Les anges adorables. Les Abakouk, je vous aime. Vous êtes là. Si on va souka katana au finga, bango de ba misana au finga na, ba finga na entre bango ba rankina bango ba réseaux sociaux, bazo finga maman Olive, ba finga ba comédien. Parce que maman Olive a mimi Bellevue na Lubumbashi. Balobi ba comédien boza ba hypocrite bo solo la raté na Kishasa boké au sala sembla ka maman Olive. Très bien. Maman Olive bandi au fingama tadi ngala pana olinga avant de renchérir na point oyo to me ko sunga bandi ko bayoka. Très bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que madame Desmers a outu Koloba. Nous avons dit ici credo Oboko serré caméra, nous avons dit ici que nous devons faire un effort de faire comprendre les gens à quel niveau Batoubaza mette mama B, mette malokola ba nyoka. Aujourd'hui, ces gens ici sont allés trop loin même pour toucher à celui qui était le chef de l'État Yamboka Oyo. Na vie privée na ye. Oyo nazo répété ango ezana ba famille belé ba o ba finga maman Olive. Na o bazo ko finga bato na ba internet. Ata koko na bango mokote ti histoire la famille na bango e banda ti sila mokote azala même ata chef ya commune. Même ata na maison communale, même ata ya avenue pour commune na quartier et l'équipe monene comme avenue ya Pamba. Mais un monsieur qui a servi le drapeau de mon pays pendant plus de 10 ans. Oyo azoko mérité respect. Mais à cause, il y a les Abakouk qui sont les accompagnateurs, ceux qui faisaient la visibilité, la joie de Madame Sila. Ils ont allé toucher même maman, même Papa Kabila. Aujourd'hui, nous allons vous mettre ça. Ensemble avec vous, vous allez comparer. Parce que moi, j'aimerais aussi que les gens puissent faire cette belle comparaison. Les communicateurs de Bellevue, bazo finga maman Olive, o boye ko funda na place publique, o boye ko c'est la makam parce que vous avez compris que bakabal nyo so bosali et simité. Et puis boko bim c'est la biso vidéo moi ya Jarabo. Il y a communicateur ya Bellevue, azo insulté Papa Kabila na maman Olive. Suivons ensemble avec vous notre la bino audio. Cette vidéo est cotée na mois de mars.
Et continue au mois de mars, il y a 2023. Mois de mars, il y a 2023. Et Madame Sila, a sengi bandeko, oyo ba communicateur oyo finga Kabila, na maman Olive, oh lelo, a comme ça maman Sila, enfant chéri, a yé ko remercier bango na mois de novembre. Qui dit mieux? Boyo ka gougou. Suivez. Kabila a solo là. A coopérer na ba médecin ya ngalima. Moi si na za ki normal fa botani na voix basse dingi moi so botara normal mais ya pesa la condition ko ba médecin ba ko mona moi c'est na ko botati. O go fona biso. Césarienne. Oh césarienne moi Olive ba taille à zone la bête. Écoutez hein. Ba taille poisonné na ba tester. Camille, non, le fameux solo. Bataka poison à bien testé. Pourquoi? C'est parce que Camille a un mois sinaï. Maman Olive a une femme politique. Bazara la robe sous l'ibal à thé. Bazara tu as moi na kama pour Olive bazara munene. Olive bazara munene tanga koti na pouvoir munene kitoko ekenda banda bota. Hein? Parce que ces années, il y a poison dans 21. On a dit que quand on a raté une date, parce que poison dans 21. Il y a un bébé ça est causé là, il va protéger dans tout. Ce qu'on suit les naïfs et comme il va comédien. À comment on peut faire un monde, on va te que la caille va rien, va te que la caille va bilo kwa kati, va te que la caille va makila, azo changer va makila tout le temps. Bah d'autres ça va makila va top, nous va belle vie bilongino c'est baby. Ba comédien kitoko esila nzoka bolongola ba biloko nzoto ba voyage bokenda kolongola ka ba biloko nzoto na makila botekela kai tadinga la patia pause bandeko o nyoso bozoyo ko esalami tangu mama Olive a décidé komima sikoyo Bellevue na Lubumbashi. Très bien. Mama Olive a mimi Bellevue na Lubumbashi. Bango o ba sepeleki po ba kende Dubai ba sala célébration fête ba siliki po ani mama Olive a mimi Bellevue na Lubumbashi. Nde ba décider ba yobimisa ba biloko nyonso. Et ba kenda très loin tadinga. Très loin, très loin. Là nous et puis bazo ko ba ete maman Olive azala ka mwasi ya Kabila te. Azali une femme politique. Ba kenda plus loin que ça. Nakata ba vidéo oyo ba incita même le couple présidentiel actuel. Maman Denise Nyakeru na papa Félix Tshisekedi. Yakobenga na maman Olive na ex-président na biso Kabila na mboka parce que bazoko détruire. Très bien. Tala bato aussi la pesa merci na novembre. Musala malamu basaki na 2023. Alobi ba bundela ye. Bitumbo bazako bundele nde yango yo. Biso batutolo batea. Biso batutolo bate. Oh ya pesa la merci. Merci batu. Oh madame Sila. On a surpris yoka ke ba communicateur à Bellevue ba finga mamoli. Na pesi batu défi. Défi, ouais. Parce que auto ça les ba vidéo batu mususu. Na pena ba vidéo na ngatango bango ba sa ba émission oyo ba analyse ngai na osala personnellement. Très bien. Pour ko défendre maman Olive. Défendre maman Olive. Pour ba mais moi suis azo mérité boy. Biso tout. Pour ba vidéo wana. Quand il sa maman Denise na Buzoba. Oza na on chaîne na yo. Oui. Sarah to la na on chaîne na yo. Oui. Tant que tu as lancé défi. Défi. Ou as na ba vidéo et ba communicateur à Bellevue ba ndo finga maman Olive. Ba yé la biso ndenge biso to yé nango boy. Très bien. C'est pour vous dire quoi pour on compléter madame de maire. Au moins même dans l'idiotie. Il faut tiens moi maë. Faut que tiens moi sagesse maman. Ils avaient pensé que ndenge to sali bloc na biso oyo nous devons détruire Bellevue auprès de maman Olive pour aïna na po biso to obima bien. Non. Et muto ko okanisa que tozo lo bango parce que to linga sila te. Heureusement encore. Ba vidéo eza na ba chaîne na biso. To belela. Biso to belela sila. Faites attention na bato. Et sika bato bazo luka ba benda yo pembeni na bango. Na bango. Ba kotiso na libulu. Ba ko nuire yo. Ba onuire yo. Baza na intention ya mabe. Bazo préparer eloko ya mabe. Ngana kana n'importe qui te. Oui. On ne s'associe pas avec n'importe qui. Très bien. Bato basali ba dégâts na musique en mboka na biso. Ba fingi ba wera. Ba fingi ba fali. Ba humilier ba musicien. Lelo ba yepa na yo.
bango nde baza à la base ya koswana ya bacomédien kofingana ya bacomédien oyo bamonta bacomédien les uns contre les autres même temps aussi la na belle vie baobebana po ti bakoma niveau aloba na esute très bien bango oui badinana oyo taka bakrea même bombanda ya dinana na ici pechanga bawela gouverneur à ville ya Kinshasa Jantini Ngobi. Donc ba communicateur ya madame Sila, ils n'ont même pas le respect. Ils n'ont pas de limite envers na ba autorité ya mboko yo, ils n'ont même pas. Donc même à 2 secondes il y a respect. Ngai na Afrique du Sud. Nazo sala ba analyse. Pour ko expliquer likambu ya gouverneur. Gouverneur a sa grand frère, il y a frère biologique, a sa grand frère ya mobile a la sœur biologique. Ya maman Ursi Pechanga. C'est-à-dire oh Ursi Pechanga landi. Mobile né a sa petit frère biologique ya gouverneur na biso ville à Kinshasa. Mais bango bakenda komisa ke gouverneur Jantini aza mobile likangu ya dina na ba wela na Ursi Pechanga. Très bien. Baza na limite ya ba autorité mboka te. Bobangi ezate. Bobangi ezate. Biso obela asila. Bafingi papa Elombe, bafingi papa Masumu, bafingi mama Top, bafinga batu nyonso, bafinga ba mama nyonso, ba mama Milo. C'est-à-dire bana muto baratete. T'as dit ngala pa. Chali susu. To continuer. To ki ya boye malembe, c'est-à-dire oyo eza makambo esalemi kaka au mois de mars. Kaka au mois de mars, pour bandi ya mois de mars. Oui, na lobi o eza ya mois de mars. Ba vidéo eza. Te na lobi o eza ya mois de mars. Pona kolakisa que na mois de mars et na mois de novembre mama Sila aye ko remercier batu oyo. Et puis Herbiso to sala ba émission parce que j'étais le seul. Demer azaki la seule, Sarah la seule. Nani mususu do ba no sala ba émission na ba comédien kuna to mona ki mama Top to mona ki Naomi Barcelone. To rekoma wana na ba coquette sasa. To rekoma wana ta dingala. Suivons. Distraction. Attendez. Na continue na oyo. Toza na biso na biloko nyonso to chanda munda mukweze émission eza ngonga. Chapeau s'il te plaît. Toza na biso nango mibimba. En tout cas soki boza na besoin nango to kotiango na disposition. Ouais, donc on nyonso na besoin parce que déjà ba komi ko retirer ba lien. Bakomi ko retirer ba lien donc ko supprimer même na ba TikTok bakomi déjà ko longola mais bozo musala eza trop tard parce que to aussi to télécharger to na quelques vidéos donc on a besoin nango mobimba ozwa émission eza ngonga to bandosia mnoka ndambu boyoka mais ya biso mo po to loba to koya nango ba émission ezali voilà est-ce qu'on veut ka biso Fati ça quelque chose Fati oh Fati na maman Denise bossa na quelque chose bossa na branché maman Denise to asu na posa ya maman Olive te azo saka na mbongo na biso za na bato belé ya kosunga ba mama baze belé na Congo ba na posa basa na commerce baboko la bana mama Olive sunga bato abongo ba prison bato ba olala nzana ba prison sunga bango ba mama belé bakangam na hôpital na bana moya ko bimeza te mama Olive sunga bango kene na mama e mobandeko bokene normal mais il y a pas ça condition déjà moi belé s'il vous plaît des fois nazo ko se perd distraction on a na ningena loba maman ou soit eza boyebani ou soit maman Denise yo banga maman Olive okoka koloba na eto banga ka eta père d'elle en fait parce que comme le quoi des premières dames le bango grâce comme le quoi des premières dames comment le quoi tozaka na des premières dames na mboka maman Denise tangwa maman Olive tangwa za na pouvoir mutachaki panzi likola za kite Maman Kokabila oyo soki nani Olive tangwa za na pouvoir nana tchaki panzi likolo est-ce que to mona yi maman Bobila dawa abande ko ya ko sala ba va et vient na internet awati amata bo akebwe na ba comédien na ba musicien gauche à droite tangu Mobutu alongwe na pouvoir ata tozoi kabila le père to ebe moi si na ete moi si na lika on etchala mwana. Écoutez s'il vous plaît là on touche à qui? Kabila le père libérateur ya mboko mais ce sont des communicateurs ya mama Sila to belelaka oh likangwa papa Kabila le père non donc ils n'ont même pas peur ni le respect
Mais ces gens-là, au mois de novembre, oyo ko pesa bango merci. Pour basalela ke musala nini. Boyo ka gu. Tchena bisoka président Mobutu kaka. Tango Kabila oyo na mwasi na ye Olive bazana pouvoir. Mama nani oyo Bobila da mwasa Mobutu. Azaki koleka de gauche à droite te. Akene ko va na Maroc avant de kimia parce que bazana sous na pouvoir te. Yo Olive comme le quoi pouvoir et comme le quoi ka ozana pouvoir. Olongo ya pouvoir mais le quoi ka ozana pouvoir. Maman Denise a ko lo banoto nde abanga kayo. Ubo yebani bo bandoki bino mi balé. C'est quoi ça avec vous? Soit bo bandoki mi balé bino mi balé bo pumbo na butu, bo yebani na kindoki na bino ou Maman Denise obanga Olive. Ou ezani? Tadi ngala pozo yoka. Kabila Ozoka, ozo continuer parti wana. Très bien. Maman Denise Nyakeo. Notre première dame. Femme de prière. Moi c'est Fati Béton. Béton. Basambela na Philadelphie. Et pas pasteur Roland Dalo. Maman na Maman na Serena. Serena. Maman na Serena. Ah, sœur Serena, vraiment, n'habite quoi? Sikoyo. Moi si mora vandi. Aussi la paix si merci na fin de l'année. Pour ba bundeli et si la zo ko insister au tchang ouais. Ouais, wana pena notre vidéo pour ezalate ke biso nde tolobi. To cha pena vidéo maman Sila, on peut savoir merci. Merci. Ya wana na vie. Boti sa ba relation na bato ba ocham na ba problème te. Sila oloba na biso te ka pesi bato mo merci azana maîtrise mambasa la raté internet. Pour internet auto vendre mutu nyoso zo allié. Maman yango na et puis il y a entreprise na e. Il y a un internet. Yango maman na zoti kozo continuer yango na tuna ki lobby. Ba ofinga maman Olive, maman si la téléphone ezo ka problème, connexion ezala raté. Soki kaka na wana nde ye matoi eyo kaka te. Mais soki kaka batiki ko finga maman Olive ba komi ko sala makambo mususu nde connexion ezo ngaka. Sikoyo nde internet eleki. Continue maman. Maman Denise azandoki. Basangisi kindoki na maman Olive. Yango wana koka koloba na eti. Biso tende to loba. Biso te. Maloba ya ba communicateur asila. Soki biso to loba boy. Ba loba ke biso to zo ba parce que to ba to a Bellevue. Mais bino bobi ba communicateur à Bellevue ba fingaka maman Olive. Bobi misande biso to zo bimisa boy. Surtout yangebima. Yanga penza mingi. Oye mutoza. En tout cas, pour qu'on ait responsable de communication, ça yanga n'a pas si go. Et puis exemple, il faut pas puiser pas nanga. Bo jouer pas nanga. Ne mission ya Sarato la obo tambusa kana yams. O bolobe ke ba finga ki maman Olive. Biso nyonso toza nango. Biso bo bimisa ka annonce émission. Annonce. L'intégralité, on a besoin de l'intégralité. Net vidéo auto chat auto la intégralité. Ça dit qu'on a parti à appel. T'as dit ngalapa. Asala ba émission nanga bo bimisa pe yaye. Yanga. Tout ça appelle confrontation à ba preuve. Nga kutu bola munangeza ke mingi tuzane longi nanga monto na sa émission. Et puis nga supprimer nanga biloko te. Eza disponible na chaîne nanga. On a le baté que chaîne nanga ba supprimer quand on jour moi ba po ba zongi si chaîne nanga no ba supprimer ngote eza kawana. Nyoso na kati. Bino kutu pire encore, bino chance bwana ngoke ba émission na kala série bo bandaka pe ko finga maman Olive ne bandeli. Ba chaîne na bino tellement bo finga ba tout trop, ba signaler ngo ba supprimer bo bandela ba chaîne. Mais kana o bo bandeli wana bo ko finga lisusu bo po bo karaté. Donc maman Denise na maman Olive ba sangisa kindoki. Kindoki. Quel manque il y a respect. Quel manque il y a respect. Ce genre de personnes, vous passez à la télé pour nous remercier. Bon, quand il y a un conflit politique qui existe entre PPRD na UDPS entre papa Fachi na papa Kabila, vraiment repousser bango ba permettre bino bo manquer bango respect de bo salangwa. Jamais. Bon à droite. Bino bo kasi bino de bo yebisa bango ndeni faut pas gérer problème politique wana. Au nom de quoi? Pour na bato maboke, bato théâtre, kaka po Maman Olive a même qui Bellevue na Lubumbashi. Bango ba sepelé. Bango ba sepelité. Les abakouk ba sepelé guité, il fallait pas. Il fallait qu'assis là qui n'a gagné moko. Ma wa. Bon tant on a objectif pour pousser ba tuba finga. Poursuivre. Tokoye sous na partie maman top. Eza. Non, mi Barcelone. Pour to moquer na so Jamais. Oui, mi so to ça on épisode de belé. Et belé. De moi o pena Bogolia. Non, on va quitter épisode dans liboso. Bogolia. O eza na no début à commencement.
azaka na pouvoir te taye azaka na pouvoir ti lelo toye barate po toye bolakisa so Kabila longwa na pouvoir mais ba première dame bazami balé côté kuna babelela maman Olive côté kuna maman Denise bino mi balé bo comme le quoi mi balé na bino ba kana ba pouvoir boye bisa bino so ba mi balé na bino mi balé ba kana ba pouvoir. Quel manque à respect. Maman Denise lukela biso solution maman oyo. En tout cas, azo kota ambassade ndenga lingi komisila ba comédie ba visa. Nano na mona c'est dit jamais vie. Muto alongwe même maman Bobila dawato mona kina ba buzoba ote aya kokota bimisa ba visa akota bo ambassade nyoso Olive kubenga ba PC visa. Ambassade nyoso Olive kubenga nazana posa 40 visa ba PC visa yona zuba ko ba même peloni esala ke visa facile. Abi gute ke crédibilité mo. Olive nzo diriger mboka. Donc ndenge zane fati sikoyo ba geler maman Olive na Kabila. Baza suna droit ya kota ambassade te ya ozwa visa te. Or ce sont des citoyens congolais au bazar libre ba kozwa autant de visa fali à est-ce que na ba conflit batu bazara na obi ke maman Olive ko ba novanda ko mo kanisa pe maman Denise te mutatindi bato bo. Akokanisa pe. Ah oui mais oyo eza ndeko na ngai te or maman Denise et maman Olive. Ozomona bato mususu. Aucun problème. Bako silika na mutema. Nzoka bato yo objectif na eza pona makama bato maboke pona sila. Ouais, pona sila tout ça. Ouais. Ba yo kena ba Belleville Lubumbashi. Lubumbashi des problèmes onyoso. Et puis bazo lobanine ozo kenda ka kozwela ba comédien na ba visa. Lubumbashi ba kenda ngona visa te s'il vous plaît. Te asangisi na Dubai. Dubai lo basela ki celebration. Boyo kagu. Olive azaka exprès azaka première dame na lelo nenga koma ex première dame et ya kutu show akoma lokwa yende sikonda za première dame abenga ka ambassade kaka allo bobi msilanga 40 visa bobi msilanga 2 visa bobi msilanga 3 visa mais c'est quoi ça en fait toza na deux premières dames na Congo. Oh oui toi na deux premières dames. Incitation à la haine. Incitation à la haine. C'est quoi pendant ces temps ici. Maman si la abanaki ko yokate yoko sala lecture nin pendant tout ce temps o bazoko te ngana comprendre que ye malamu ba finga batu mususu eza été sala kelo te parce que la preuve na ba collègue ni ba comédie ba fingama. Très bien. Ah oui. Papa na ya théâtre lomba fingama. Yoko imaginer qu'elle n'a même pas bougé le petit doigt pour son père et l'autre. Même une seconde. Même pas une seconde elle n'a bougé son petit doigt. Pourquoi? Même kokoso là wana côté kuna connexion ezalaka te téléphone ebe bakamikolo wana. Papa masu mwa fingami. Bandeko tadi ngala pa otia voice mususu tout à l'heure. Na betamno lisolo période oyo ba finga maman Olive a osa trafic ya organe. Tadi ngala pour luka ba parti wana. Oui. Ma finga likaki tellement que maman top a passé message à soutien na ba plateforme na ba Facebook na a publié kazo soutenir maman Olive à de cœur avec maman Olive. Naomi Barcelone a posté p force à maman. Respect na maman Olive na biso. Coquette ça paie a posté qui message à soutien. Mais faut voir. Soit disant, tu as redécouvert que maman Olive a kenda kana ba coquette ndé parce que zaki na besoin ba bango. Ya ba reine na bango na poto. Na poto. Ba finga maman Olive, maman top kalora baka maman yoza maman na biso kolemba. Oza maman ni maman. Yo top yo mukolo. Mabele solo. Naza bango nyonso awa tout jamais. Lobi ku do na chaki ndamu. Nzoto solo ba finga nzoto ya bo mwasi ya maman lowa maman top. Kolo na ye. Obenga ye mama. Mobenga kaye ba finga mama top. Ba fingi. Si l'enfant chéri a un message à soutien à maman. Ni réaction. Et puis aussi quand la même logique. Topesi défi. Journaliste moko, communicateur moko ya sila. Na époque OR Makambo ezoleka. O asala une émission pour venir défendre maman Olive pour na ba bêtise nyonso atie la biso yango aya na vidéo wana toza na besoin na yango siko to kenda na bino bongo parce que nga biso toza na ngo na yebi ke biso ba soit disant ba communicateur à Belleville auto finga maman Olive to banda sa l'émission même tango ba kenda Dubai oui to finga raté même tango ba zongi ba ke Lubumbashi to fingi pété avant to fingate sikoyo to fingite. D'où est venue l'histoire des communicateurs de Bellevue ba finga maman Olive.
Nous voulons des preuves. Boyoka go. Non, qui va me souvenir, Bokangisa bino kalate. Comment la Bokangisa? Ah! Il y a un enlèvement, Bolibo, ça, la toisa penza, batindeli mutu invitation à qui n'a pas qu'à répondre. Pour ceux qui ont des akito, quoi. Pour ma preuve, ça, tout ça psychologiquement, moralement, mentalement, spirituellement prêt. Physiquement aussi. Physiquement. Et puis préparé en tout et pour tout. Même le subconscient n'a pas su après. Ah oui. Comme ça, bah kondiambo, kaba autorité, nyon sobino, bo manquant respect. Ba papa Fachi Béton, ba papa Kabila, ba maman Denise, ba gouverneur à ville à Kinshasa, ba yako yeba o bino bosa. Na o bosala. Na banda kuna bango batalaka. Ba comédien bazali sous na honneur na respecté. Ba finga ba comédien tout sauf. Oui, oui. Et puis constant il faut congolais nyonso ça là. Comédien tout. Afinga maka sauf Sila. La comédienne parfaite ya Congo. Nous avons déjà compris. Au moins suko place toqué tout droit na mur on a bano loba. Suko to komi suko. Na mur. Sila na makambo yo. Ndengeni. Botu na Sila. Tozo cha vidéo siko. Vidéo wana. Obocha. Suivons. Merci na ngai nini na presse en ligne oya Europe na oya moto na Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a une dame à l'émaquité au Bunda. En tout cas, c'est pas qu'il morceau. Il faut citer les noms, la possibilité de le nom à haute voix parce que là, il y a Bunda qui la monarchie en Afrique du Sud, il y a maman internationale, maman née la NG et na Paris, il y a maman et c'est la maman Nida. Je le dis à haute voix, je vis dans les images. Si on dit que je n'ai pas vu, mais je vis. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Nakanisi Bouti Kolanda. C'est sorti. Moi ici, ce qui m'intéresse plus, Ezali Bakombo Batou. Ok, moi je pensais que Maman Sila, aye baka Bakombo Batou, aye bi bango même à ta de prêter. C'est pas le. Eza fonte mutu ezo ko intéressé nga eza kuto formete kaka ba kombo bato moi je pensais que ebimaki na munoko même ata bazo ko souffler et puis alobi d'abord na personne nous maloba maman. Merci beaucoup parce que ngam na 5 éléments ngai lo ko intriguer nga eza que a oloba yo français oyo pe o komona olobi loko nini eloko e intriga kasi ba koloba ofingi bakoloba ofingi. Papa, toi pays francophone, tu as besoin de minerval qui très bien. Ngande na banoke été très bien. Gelo intrigué ezabi, tout rona olobango o effort. Ouais, tout haut. C'est que ça va comme mozana on a kati. Na kati. Obomba ka kwa zaka oloba, ayebi bango. Ayi les fans bajira bango te. Ya yebi ka bango ta zaka en contact na batute. Mabi cette fois-ci, je vais le dire à haute voix. À haute voix. Donc ce qu'on dit à haute voix, ça veut dire que dans, quelque part dans le fond, ezalaka. Pe bato banaki loba yango na cc. Il y a kobata mais cette fois-ci j'assume. Na memi mikumba nanga. Basaleli bolamu po babeti lisolo ya chemise na yo, yelamba na yo etc. etc. Mais ces personnes que tu es en train d'assumer, sais-tu qui ils sont vraiment? Tu vas pas dire non. Batangala bakomwana na plateau ya Vincent. Il y a Vincent. Awanga na bango. Batangela ka bakombo na plateau à Vincent. Abi cette fois-ci je vais dire à haute voix. Donc maintenant ayende tu correspondre na question Vincent tuna ekuna. Ezaka na kati sko faut bima. E bima libanda. Trop c'est trop abombi bango moi trop. Bato ozo bimisa haute voix. Na loba on a des missions. Si la bateau ba lobela ko ba finga maman na. Oyo benga maman. Émission neza. C'est l'hypocrisie ça. Ça c'est l'hypocrisie. Muto yo benga ka maman. Maman ni maman. Et tout ça. Bolali bolamu ki opesi maman trophée. Ozo trophée na opesi. Ba trophée YouTube agitation. Ozo toni se maman nzanza za ta en cuivre te. Eza ba bilongo ba osalisa na wenza bikeko. Bozo toni sa maman na ba bende ko rouiller na ndako ko ozokisa mutu. Bozo toni sa maman manzanza makambo luka ki boyoka gu mama wana batu wana ba finga kaye yo ba lobela kayo alelelo lobi je vais le dire haute voix wana eza na mois de novembre s'il vous plaît soki batu ba yeko loba
des mères, bino kaka sila, asala bino nini. Peut-être parce que les gens se disaient que le nom de Sila est cité gratuitement. Gratuitement. Voilà pourquoi le nom de Sila est cité. Est cité. Botala ba dégâts batouana ba causa. Ba Naomi Barcelone ba finga mi mama topa finga mi papelo ba finga ma. Théâtre mobimba. Sila bouge appétit doit. Sauf kaye moko. Sauf Sila. Aza sans erreur. Complexe et quand on a quatre bateau à théâtre porte-parole ya Sila ya Sika Thérèse. Ye tozongela ye ava semaine si la aokimanda ava semaine si la aokimanda bakolakise ke kobenga mutu muyibi na télévision ezaka mabe miyibi na entourage jamais en tout cas miyibi affaire miyibi soyez calme muyibi ezaka ko ayiba na ndaku te na ayibi libanda a muyibi ko koyibi ya libanda ba beta ke makasi mutu nyonso beto po kanisa muyibi mo ayiba ka na très bien parce que yo to chona liste ni boza kimia ça bateau ozo ko soutenir c'est que liste c'est que soki yo maman soka yoka ko sepela te maman penda o mona biso ndenge ni c'est que maman yebite ke miyibi batika le belé ebele c'est que maman yebite ke miyibi bazakaka il continue à voler bateau ya yebite ke bayiba ki batiki o découvrir ke bayiba bayiba boyoka gu Quand tu passes dans le monopole, il y a quoi porter l'accusation sur très bien. Il y a quoi pointer du doigt. Quand tu as une exclusivité en matière, Thérèse. Soyez calme, soyez calme. Soyez calme, soyez calme. Il n'y a qu'un voleur qui peut reconnaître un autre voleur. Si ça c'est du vol, qu'en est-il de toi et de tous les autres que tu soutiens? Qu'on dise à maman Olive, de la même manière que tozo bimisa ba voix ça wa to sandeni po ba kimoyibi muso e botina bana maman bomba côté kuna te côté kuna goyate côté kuna goyate voilà donc dans le boy te pour salir bato est très facile oui très facile et ça la ga image bato est très facile et ça la miel chacun est responsable de là où il met les pieds chacun fait ses choix chacun est responsable de ses actes très bien Mutumo a les cater à prendre plaisir à colocar nuit en bateau. Ton baluka ba nuit en belle vue. Et ça pour pas gagner ni. Moi na moya mobola azana le côté azana famille te moi na mboa moi na ngulu azo mériter respecter azape azane pe et le côté alors yé le kolaza nyamafo il faut abattre il faut to luka moya to liaye donc le respect est pour naka ba famille riche, ba toi propre, ba toi mbongo, ba toi succès. Nous les pauvres, on n'a pas droit au respect. Donc on ne peut pas nous respecter cette femme. Vous avez vos vies, vous avez vos choix, vous avez vos histoires. Ma beso ki nga na reproche na bémission na te si la maman oyo benga ka maman bato balobela ka yo. Attends pour na maman Olive. J'ai encore mes paroles dans la bouche. Comme si c'était hier. Attends pour na maman Olive. Yo ko kata bato yo te. Papa na yo lomba finga mili susu. Je vais le dire à haute voix. Je vais le dire à haute voix. Kasi makamobino bobano loba wana na CC. Nga loba ngona CCT. Te kasi non pour na loba ngona émission. Maman, bino na CC dans le sens que erbo loba ngo eza CC. Na voix likolo fo yemoka loba. On kanisa ki ke le rôle la belle vie assumer demeure nga pe na ko assumer bango. Ozo assumer le même type de personnes. Ozo assumer chien des rues, chien bâtard. Ozo assumer chien oza déjà enragé à créer des dégâts et responsable. Ah oui. Combien de chiens enragés avant dans le plan moi be mazaka chien bâtard. Partout. Mukolomboa yondo bi responsable ya koswa wana. Nde makambo ekomela sila. Très bien. Et surtout là ça devient grave. Donc naba kombo naba mboka baza ayebi. Oh, azotanga ba pays na bango papa. Poto na Europe. Alobani ba betela ke lisolo. Te. Alobi soki na lobi te. C'est que nga na mona kite na yoka kite me ngai moko. Tout bano epsa bino. Nyonso ezaka po bovandi na bino bolobi. L'équipe à communication belve fingaka maman Olive. Alors, nous sommes responsables de l'équipe de communication. Donc, Sarah Bandé, vous avez des bâges. Tant que vous avez salé Michel, vous avez des bâges. Nous avons le vidéo.
Bon, finga maman Olive. Oh, ils ont levé les rideaux. A lever les rideaux. Tobombi Babilo Missous. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à Souka. Il y a première partie, il y a émission Oyo. Mais je vais dire un truc. Des fois, hier, quand je pensais à ça, Maya Missou et Banota Molanga des mers. Je suivais un monsieur parmi parvenu Oyo, parmi Bandeko Bazoko Bomamers, qui disait Bellevue Azanani. Aouti na pasi kuna aouti bamboka. Azabo ye akomo lakisa nini. Tadi biso. Kaka poto banda ko benda sila matoi pona makambo ba sendio ba ofinga ba responsable boy. Ba chef ya ba entreprise ba parents ba haute personnalité mboka. Ba finga gouverneur à ville à Kinshasa makambo ba dina na lokuta ba inventa. Poka to benda sila matoi. Sila yebi bisika nini ti wapi ya kenda. Ouais, ayebi. Ayebi. Mais objectif nini ya yebi. Ouais, non mais yango nga nazolinga na chité wana na kopeso maloba. Yango Bellevue o aza motema mabe. Si la za prête to loba nyonso. Bo bete maboko na mambo dati. To ya kuna. Bo mambo dati biso to na ba preuve nango na écrit, na audio, na ba vidéo. Ya tout. Vous êtes sûr que vous après on va autre facette ici là. Dati tango lo baba ki maman sila sa nini? Alimbisaye. C'est comme ça que moi je disais, ça fait trop mal. Et c'est choquant. Aujourd'hui moi et Zosalanga passe ezanini. Nous qui venons dans ma famille pauvre, on n'a pas droit à la vie, on n'a pas droit à respect. On n'a pas droit à la considération. Aujourd'hui, on appelle Bellevue hypocrite, ingrate. C'est parce qu'il fallait que Bellevue continue à finir Bellevue jusqu'à la fin. Batumoko boyeba ko défendre maman oyote po azali famille pauvre. Maman Olive. Obete la biso li solo na yo na télévision nous connaissons d'où vient maman Olive. Mais batumoko bali bala ki biso que maman Olive azaka congolaise était. Biso toyebi maman Olive. Mama na ye musala nini asala na mboka oyo pe kwa ya mboka nini mama abima mais lelo batu mo boy bazoya po baloba ete ezali yango te. Bellevue Kondi Nzambe a continué ko batela yo et je me pose des questions. Benani mama Sila na Vincent pendant tout ce temps bazalaka wapi? Est-ce que le téléphone est le kate? Mais na monaka jour mon téléphone est Vincent et le kaka pour abengaka Sarah. Il y a kato ça l'émission. Mais pendant que Vincent a abenga Sarah wana pour amonaka Sarah parler le biais de maman Olive. Sarah Oazali lelo communicatrice ya Bellevue. Oh lelo ofanisi dati pour aya afinga Sarah. On a moni bon finga maman Olive mingi. Ah bon? Ba mingi yoyo on a ezaka ndaku eza goutte d'eau dans l'océan. Mais il y a on a tenu de mettre pourquoi et sa communauté mobimbe comme la communauté mutunyo soda yokango et comme la bangote maman Olive ça trafic ba organe a même ba Naomi Barcelone ko ke ko so bon ba rien. Yango na mituni pendant tout ce temps le téléphone était soit éteint et puis Dieu est grand tala ndenge Nzambe a trasa banzela na ye. Qu'un jour Vincent akobenga Sarah moko boye pour ya balobela sujet pour Sarah à défendre maman Olive na plateau et Sarah avait fait ça ba preuve eza na chaîne ya Vincent na yebi pété ce qui a longoli ce qui a modifié mais je sais que communicatrice ya Bellevue on a finga la maman Olive na vidéo na ngai na interview to sala to utaki le 8 mars na Kingakati eza na compte ya maman Angèle Kanam ya Twitter si je ne m'abuse. Également, na chaîne à Vincent na lekato beta maso maman Olive. Oui, oui. Nana combien de vidéos na chaîne na to ba makamwa musala ya maman Olive, bolamu ya maman Olive. Yango cette question je vais poser. Tangu mutu moko boyaki ko inventer histoire moko sur hôpital ya maman Olive. Bande roman baleka ba sa. Baleka. So ki maman na bango kufa ki so ba biloko nini. Kana sala vidéo na chaîne na pour défendre hôpital ya maman Olive. Sur l'accusation on a sopé ya mutu akufa ki so ki tante na bango so ki nani. Très bien. Nazo ba susu ke makamwa moli to sala ebele. Même Thierry Mombaya to zana na dabawa akenda ko zo ba élément ka pona makambo hôpital ba maman Olive ngo ba problème so yaka. To za élément tellement to za ba saka o ya mafinga. Yango nga na tuni Vincent. Pendant tout ce temps à yoka kate
journaliste nini ya Mama Sila po boyebi bango nyonso obenga ye po ya à défendre maman azate po boyebi ke ba za limité na un certain niveau ba de mère bazawa ba perdre mambo ebele. Nous sommes à la télé, c'est pas important déjà ba vie privée na bango ba sara ba to ebele ceux qui ba bandiko étalé ngwawa bazo tie la bino na makambo donc esengeli beaucoup mi na bino na bino. Demer, un dernier mot pour tout le monde. Dernier mot, c'est que vous préparez les bisous après ma finga, auto finga maman livre, parce que bisous et bino toi n'en déjà. Très bien. Pièce contre pièce. Très bien. Attachez vos ceintures. Oh yoka. Ça va mal se passer. Bonne journée, bon début de semaine à Sila. Ah, Olobi? Bonne journée, la bonne semaine na Sila. Na maman Sila, bonne journée, na bonne semaine, début à semaine. Je suis Bellevue. Yaya arrive. Vincent, Bev pas zongi. Tu récupérer ma Bev na idona papa tabu mais pendant ce temps, toi pe na dossier na o. Na dati. Mambolo bébé. Vous arrêtez prêt. Voilà. Yango na senga ibino, place aux a. Comment ka je suis Bellevue. Le Dieu du ciel azaka juste. Lobe ko le kalelo. Merci.